nyonso Zolandanga, Stéphanie La Rose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho, les belles dames. Nous avons un maquillage pour vous montrer. Il y a moi, c'est Azim, il y a 38 semaines. On a Kylian, il y a 38 semaines. Donc, bon, on a dit le mnangé commis. Pourquoi pas, avant qu'il n'y ait pas de la Get Ready With Me, j'espère que vous avez plein de vidéos. Donc, que vous avez des commentaires et que ça a bien mingi. Tous ceux qui ont des events, moi, que vous allez à networking. Donc, c'est ça qui est dans la table. J'espère que vous avez mis bien. Est-ce que vous avez dans la zeb? Dans le mingité, dans le cabino, on a bino moko bolanda. Pour nous commander le nanga les belles dames, nous pas la baisse na elongi. De pas coller baisse aux alliés NYC, ne besoin mon angel. Après tu vois que ça Sacha poudre pour na ko baby 14 ans zemi elongi comme trop en futa pour na elongi nga ewumela qui avant que ma futa ebima. Après na ko cha premium aux alliés à marque, les alliés à couleur orange. Nazo chango bisika ona monique naza na ba tache noire ne bisika o nazo pakola yango avant que na tia fort de teint technique o ezaka vraiment bien o pakola no bisika o monique noire ezali pona e ko kanana elongi na o mobimba après wana nde o kwa ko pakola fort de teint na yo donc nde bo mona nazo benda ngona misapi za nango vraiment facile bo monique na tie mingi te mais bo monique elongi nanga échanger o ko pakola Max Factor o ezali a fort de teint on a utilisé numéro 20 chango bien. Donc, bon, mon année l'unanga ebimi bien. Donc, moi, ça zemi, mais ça va. La vraiment qui est côté, n'a pas combien de ressources na éponge pour na évendre sa faute d'été dans na elongi bien. Et n'a pas conseil la concealer aux alliés à marque, les alliés à NC45. N'a pas coupé le concealer. On a l'ingango mingi ya long wear. Ils ont penza light, ils ont la kilote, ils ont la vraiment pépé le concealer oyo. Et n'a pas coupé poudre bisika on a tia ki ba concealer nanga pona vandisa yango bien numo boyebika poudre na Sacha na ko pakola yango bisika on a tia concealer nangai. Et na ko sala la Oizali Beautiful Bronze ya LA Girl donc LA Girl concealer na couleur Oizali ya Mundu Kenga na ko tiango lokola contour nangai pona ko bimisa vraiment contour nanga makasi na ko pakola yango avant que na pakola poudre ya chocolat likolo na yango nazo benda yango pe bien de bomoni wana. Et na ko sala la Cover Girl donc na ko benda yango bisika oyo kaka na tiaki concealer nangai ya chocolat ndi na kwa kochi sous poudre nanga wana likolo na yango pona ebenda vraiment couleur à chocolat makasi. Après na le bedem to kokota na misu na sala ki palette oyo zaki vraiment simple na kochi la bino musique pona bino moko bomona ti na suka. Mama yawe mboti kanga na yembela
namona elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi namona pola moyo osalele libota na ngai Après que dessiner mon konanga les belles dames na kwa kopakola siko NYC ozali soft matte lipstick ezali numéro 2 donc na bandi liboso na ozali numéro 2 après na kwa kocha numéro 6 likolo na yango donc na suki nazaki vraiment trop simple na kanga suki na maboko ne bozo mona et na ki kocha gel liboso na pona ebenda ngai ba moi ba suki ba bébé quoi donc ne bomoni wana pona suki na ngaki vraiment ready ya ko push donc là j'avais dit na bosali je suki na donc là déjà dit quoi donc la bengi suki na la gel bien de bozo mon vidéo sur la Sabino et tout ça moi zigzag moi mindondo kaka po elongi bimaka ka moi bien de bozo mon wana donc na vidéo on a vraiment na 9 mois ya zemi mais botala ndenge elongi nanga toujours ezongenga toujours belle. Moto mon ami d'enfance de l'eau et sans suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosa somo ke video oyo sepelisi ko like et ko sala ngai bien ko zala abonner na chaîne ngai ya la Rocho et ko sala ngai bien makasi ko bosa te ko la na Congo na Sepela TV. Merci na ba Boss Brothers, merci nyom to landa ngai wala to kutani à la prochaine tinate et communauté na bye. Donc oyo nde awa tozali na saki na biso ya bébé.